Nazo pambola nzambe oyo apesi biso susu opportunité oyo ya kopusa na susu liboso na bino oyo bozolanda biso na tango oyo na tranche na bino bolingaka mingi témoignage topé litatoli eza wana pona koédifier biso peuple na nzambe tango ya ndi témoignage ya moninga na ozwi pe par na yo oyebinde nini ya komi lengela pe koyeba ko lolenge ni komi batela eza wana pona koédifier peuple congolais peuple partout na monde entier biskantu bozali et pona bino alors na plateau na ngai ya témoignage na yambaki mama évangéliste mama SCOLA useni na yambaki ye oyo tokoyeba ko beta lisolo ya témoignage na ensemble témoignage na ezali ke akufaki et ayeko seko après 4 jours akufaki et puis ayeko zonga na bomoi après 4 jours dans na kati ya morgue ayoki malili wana oyo bato babaki espoir ezali susu te mais nzamba abike pa na il y a encore de l'espérance ayeba kozongisa yesusu en vie après 4 jours alors ya koloba mingi ezali te nazopesa malobaka epai na mama po ete tokota na témoignage na ye ayeba kotalisa biso na mozindo mbote mama SCOLA mbote mama Elizabeth na sepe suko yambo na plateau na ngape na disponibilité na yo oyo ndimi ko répondre amen mama nanga ngape na sepe makasi nzamba pambola yo likambo eza kaka likambo ya témoignage na yo nga na yo kaki yo mais nalingi pe bandeko bazolanda biso pe bayoka yo pe nayebi ke na sima nango bato ebeba kozala ba bénéficiaire pe bakoyeba kozala édifier na nzela ya témoignage wana alors maloba eza ka na ngambo na yo merci mama na sepeli makasi komona bino lisusu pe ba nyonso bazolanda biso na tango yo poposa na nzambe ezate moto alongwa kati na mabepe kosala boyenge be na nzambe po ete kozonga na Yesu Kristo ebeleme Yesu Kristo alingi kozonga soki azosala boye kozongisa bato na bomoi asalaka pamba te alingi te moto na moto ayebe te po ete bebe atunaka kuna makambo nini ezalaka boye me nzambe alingaki te asepelaki azongisanga ngai nani po ete boni tolalaki na bonkuna na morgue baleki nga na kitoko na bozwi na boyenge beni na misolo na mayele na makambo nyonso oyo kola kokaki ata bango kozongisa bango kasi azwi eloko pamba lokola nge ezangi ata litomba na miso na bato kozwa nga mpe kotambusa nga libanda na lola mpe kanti na lola kozongisa nga ntina na kolo eza te kozonga ete bato bamizongisa so epai na ye po ete kozonga na Yesu ebeleme alors tozokota kamba mona témoignage wana ebandaki ndenge nini po ete oyeba se retrouver na morgue tongi to ebandaki ndenge nini tina ndengo komaki na morgue ti ndenge ndamba ekozongisa na mokili tongi to yeba vraiment na mozindo ekozala malamu mingi merci penza boye zaki mokolo moko nazaki na mabondeli ya mikolo mitano premièrement nano kombo na ngai na kanisa yango solobi boye nazaki militaire nazaki capitaine boye kola lobi tiko yo bilanga leo naza soda na Yesu Kristo boye na bondelaka na fepako nzambe malamu boye ezaka mokolo moko nazaka na mabondeli ya mikolo mitano boye na bondela kina bisi nzambe kolo na linko kende ko bondela na solola nayo no solola na mutu te na kende quelque part ko bondela boye na banda ko bondela na bisi nzambe na ko sa 5 jours boye na 5 jours wana 5e jour nanga na bisi kolo na linko kende ko zwa ya nanga bota ika mwana moko libote telemaki na bina kende ko zwa pona ko bondela nzambe nanga boye na bandiko kende na nzela boye na bandiko kende na yoki ba betingelo ko moko na mutuka na gangi Yesu boye na koya kina zakina zemi ya 8 mois bato ba nini na bielo kote baye batelemi singa ba popolinga mabele na siminza na bandiko kende na keti pa baboti nanga na tuni ya za balobi azate na baluki na bandiko zonga boye kozonga nanga na nzela na koma ko kapenda mutu pasi makasi boye na keti sika na bandiko bondela na koti na bandiko bondela pote na bima na yoki mongongo dans l'espace koloba telema continuer mabondeli kino 7e jour moyena zonga susu na kata mabonde nanga ezaki te na kobi na mabonde nanga kino 7e jour boye na 7e jour nezaki mabonde la sec kolia te komela mai te lokote boye na 7e jour na yoki banda tongo tu na pokwa boye na yoki mongongo telema ozongisa merci na telema ki kozongisa merci boye pa na nzambe suka mabonde na yoki réponse musute boye na bimaki na remettre clé na bandiko kende na nake pa nanga na yoki kende pa baboti na yo na misungisi pa baboti nanga na milalisi na bandiko mibwaka tongo petani boye yana ngai ulali bwendeke ni na bina zuka mutu pasi ndenge ni na bina zuka ka mutu pasi boye kindeki azumi miroir ya présenter nga na tala boye tale longi
tala lisu na déformé totalement mbala moko abi moto pasi yango ndenge ni tobongana tokende hôpital tobongani tobandi kokende na hôpital tokomi na makadam na université commandant nanga zaki major boye donc tokomi wana amoninga commandant Oseni yo lobi oki kobondela kosala 5 jours une semaine okomi kozongelonge déformé moto kobondela nzambe nayebisi nazoka motu pasi abi motu pasi ndenge nini mbala moko mobali moko azaki pembe na ye wana alobi babeti mundu ke kindoki ngape mwena landango ezaki te toaki na yana nga tokatisi makadam kokende abenga sokomanda Oseni yaka tokatisi tozonge atuningo ke wapenda bina ke hôpital ndenge nini na bina ke ka hôpital mbala moko mobali wana zongisi su parole azana na yo ya lobi tene to sala kana esika moko pe to futa kana mbongo esika moko abaki ndo hôpital te poete batie piège no hôpital soka ke hôpital akokufa po babeti mundu ke kindoki malamu kaka zonga na ndako kende kobondela nzambe ne wana uti kobondela akobikisa ye mbala moko commandant nanga lobi yoki kokende so hôpital te zonga kana ndako kende kobondela nzambe na yo azui 2000 francs commandant nanga pesinga na zui 2000 francs na pesi ya nanga na bikende kosomba masango okutanga na ndako ya bandi kokende ngape na kiti na l'équipe première avenue deuxième troisième avenue na bandi kokita polyclinique moko ezana Elikia bamoninga kama mama soldat bon na bi bien ozolo ba bien ofini kiliputa na mutu boendenge ni na bina bande ko ka mutu passe maintenant ça va nga na bi oye abiyaka nano o pesa hôpital na yo ngape na ke na koti na bosani ke balbaki na ngana ke hôpital te le na koti azui mutu nanga atombole likolo abi sinisita ndenge ne kiti bambu matina se ozana mbongo to somba sereng to bolayo ngape na ndimi le na ndimi na bosani ke babaki na ngana ke hôpital avant singa na kiti bandela la vie akei abina ke kosomba sereng kama moi mukezwa ka pona to bolo facilement le raye achenga kama sani moko boy mbala moko azui egui apaso na misu nanga sereng azui ka kegui pamba pikinga do na pasi pete mbala moko andi ko finanga boy na kingo le ka bandika ko fina na kingo bo makile bandi do mbala moko okanza bafungoli robinet makile bandi ko bima mbala moko le makile bandi ko bima zui akimi mbango azui ekolo moni ya jaune mais aka jaune te ya pembe bo bakoma bleba aye achenga première wana etondi asopi na terrasse azongsi deuxième etondi asopi na terrasse bato bandi ko lela bomi mama soldat azongsi troisième etondi abwaki na ekolo wana makile zo bima kaka bongo aye na wati achenga na zolo wati elongo yango moko pu na makila wana mbala moko ale babi tombole maboko likolo tombola nga maboko likolo makile zo tika te makile zo bimaka kana bandi ko ketfuma mutembe komi kopela moto na bandi ko ka vertige na zo ko kalsute mbala moko ale babi somba batonga aye na 3 ampoules apikenga na veine leka pikenga tous les 3 ampoules na veine makile peso katana te makile zo bimaka kana zo ko kalsute na bandi ko kana zo baluka kana zo mibwaka wana mbala moko ale azwinga bazui complexe balingi bachenga na zolo le bache complexe na zolo bazui complexe mso bache na zolo le bachenga ba complexe na zolo après quelque temps makile zo masu na zolo te siko komi ko bimana munoko le makile bandi ko bimana munoko balobi longola ba complexe après quelque temps ba bendi ba complexe wana longwe le longwe na zo mibwaka na zo ko kate makile zo bimaka bazui nga bango mibale ba eminga batomboli nga bakena nga siko na ndako na bango po bachenga ta na dispensaire wana bake bachenga siko na ndako na sebwe balali singa na ndako na bango na se elongi likolo makile zo bima siko makile neti zo kotanga siko na munoko kuna ka bwendela bachenga na bagardenga wana après quelque temps na zo ko kalsute na bikolo na uti ko salela yo soko sepeli ko zobo moyena nga petolanga ozwanga na kimia pote na uti ko salela yo boy makile tika kite zo bima kaka boy après quelque temps na zo ko kalsute motema neti singa muketi kel neti ba bendango malamoko ale na zo mibwaka kaka ale la na somi boka bongo ale na lobi te yesu o ezali wana yote liwanu makilezo bimanga boye na zemi soko sepeli ko zobo moyena nga petolanga ozwanga na kimia pote no tuko salela yo boye makiletika boye siko baseli no bakolela nga ndeni mbala moko na zomi boka ka bo na soko kate na lembaki na zoko kalisute la na lembi na tikalika kimia na yoki mongongo dans l'espace koloba Zwa Psaume chapitre 50 verset 15. Boiler na yoka ki Psaume 50 verset 15 mbala moko ale infirmier la koti na bitangelanga Psaume 50 verset 15 on makasi za sote
au Bible ya tena betala azwi atangi bianga ngana mokona pasi ngana kobikisa yo kokumisanga mba moko na bikolo olobina bianga na mokona pasi kobikisanga pasi yango ekomelinga bikisanga soko bikisinga ngape na kokumisa yo makile tika kite makile zo bima kaka makile zo bima après quelque temps bayaki balongolinga bilamba nyonso po epolaki na makila balongolinga nyonso bazuka kadra na bango na bafinikinga bagardenga wana le bagardenga wana après banda 11h nde batobolenga sonnerie beti na 18h mbala moko ale na yoki nete fort moko na lingi na mécanisme na tombola moto boy na zoko katene ti babambi mutongo na sebwe mbala moko ba yeni nango boy mbala moko na boki tinga pa na biso na kufa na kufela ka pa na biso na zoko katene na zoko pate mbala moko ale bake nzoka bilamba tango bazwaki bakende ko sukola ngape na ebite ba ye na bilamba langana mona kaka bazwi bamandi ko pangusanga mai na lamba mo bapanguse bazwi ngambala moko balatinga bilamba le balatinga moko sikwa miminga boy lokola mwana muke mususu ale balatinga bilamba ale mususu azwi siko liputa gumbi entre zolo na munoko chenga liputa mususu simbi na mutu na liputa boy bandi ko memanga bandi ko kenanga la to bimi abimi nanga pona ko kende boy malgré tout vertige na ko lembande na zako kate na mutema moto sikozo pela ando kenanga liputa bandi ko tanga makila bakiti singa na se moko akia sombisha Savarez baye nango na mwemba chili puta na kata Savarez bakoti singa zolo na munoko na kata Savarez bazwi sikoyo Savarez bakainga maboko nango na mutu bango balesiko ba meminga ka boy tipa baboti nanga pona bota mina libota batemo de Jehova boyela bakoma inanga kuna na ndako baboti nanga bandi ko lela na bitebule te bobondela bachenga wana bando tokendo hospital na suka bankande tokendo hospital siko na komi ko boya na komi ko banga nde babaki nanga na kendo hospital te na komi ko banga te na zoboya na boya mbala moko al bachenga na ndako makile bimu ebele mbala moko ale bachenga kana wana baye babibino botiki ka bavoise baye bogarde ka bakata mwana kufaka boy bino bato témoin de Jéhovah poni boza mabe boy ore bozo mwana bokene no hospital bazong se makila bino bolingite bolinga akufa bino toto babibi sote ye moko nda lingite babibino bolanda wana te nde bazwa kinga bakamati ale baye na mutuka bakotisi na lupango bazonga babimisinga bakotinga na kata mutuka balimba kena ngopitana bandu hospital te bakotinga babibolanda ite le bakotinga mbamo na bi bokena hospital msute na le deux frères on est na yolo sid na veni kikwiti boy bazwa kinga bakena ngati kuna na ebi docteur Serge bakena ngale bakomi nanga kuna bandi ko sukola nga siko zolo na assistant wana le sukola nga zolo ekolomo kama dusu mbala moko makile supani dusu licho le supani infirmier pa bangi abandu benga docteur pe ayembango nini babenga mutu bo kansa problème alobi tala le ratali kanga amoninga alobi bo tele tension na monika bandi ko talanga na yoki infirmier bisi docteur 4 mbala moko tala sili docteur kimbango yena reng na monika ka apikinga tonga na veine le apikinga tonga na veine mbala moko na bandi ko effort moko neti na tele masika ba checkinga wana na kiti wana ba checkinga bo na bandi ko kaniti na tele ma chaise roulante wana mbala moko basimbinga boy bazwinga docteur alobite toke bondeko bakotinga na mutuka ya docteur Serge ye moko docteur Serge na mama nanga na mama lekinanga kokendeti na bondeko le bakomi nanga na bondeko bazwinga bakena ngati bachenga na branca ko kitananga boy salle d'urgence bake bachenga kuna le bachenga na salle d'urgence wana ale après bake ça moso bon na monika ba pesi bango bon mba moko après quelque temps bandi ko talanga tension balobi le côté na monika bandi ko yokanga na libumbo na nini tokinde kilo balobi pe le côté après na monika ba docteur ba entouringa wana bandi ko finanga kana maboko boy bazo finanga kana maboko bazo fina tina makolo tina mutu boy na bel boy mbala moko docteur otokinde ne docteur Serge akoti mbala moko alaxi carte ala binga pena médecin siko ndegeni babi to moni so moyen te so bokena ye hôpital na bino la ça va mais to moni so moyen te albi bon ça va to so kenene na kankokolo wana na zo ka bango mais siko na komi ko ka pema siko komo sanga makasi moyen na respirer bien ezate na so ka vertige mais pema wana ndezo sanga makasi mais pas si penza na banda ko kapasi penza te boy la resenka mutema moto na pema wana nde banda salanga makasi bazwinga ko kuchanga na brancard bachinga ka bakata wati awo boy bakena nga bakotinga na mutuka mbala moko ale na yoki ka bazo benga nga mbala moko ko kende tika nkokolo
nde tokomi na kanko kolo côté maternité bato ina sala accident babi accident te bato balaki bambo mazolo balobi boyebi te ke eza problème ya makila bake batinga côté maternité le batinga côté maternité après quelque temps namoni baye makila eza te fo bakende kosoma makila na mama ye mobongo baya nango bazongisa ye docteur mokabi mais na état comme boye na place bakende soma makila na mama ye mobaya ka ozongisa ngo na état comme boye moite malamu ka basala transfert na bien d'envoi mbala moko bakende mbala moko na mama ye mo po kuna biloko nyonso ezali boye bazwa kinga namoni ka batinga na brancard bakena ngati kokotanga na motuka kokena ngati na mama ye mo boye na ibakte namoni kaka bafungoli porte ya voiture bakiti singa batinga na brancard bato wande tuna sel accident balobi accident te bato bolaki bambo mazolo boyebi te bato bolango te bomaka bato bolaki pona nini nsoka kaka batinga liboso wana peka to wande tuna kombone nani boye nazoka kande bato bapesi soki mikano militaire foboke na antenne babeta caché bongo boya nango mbala moko na mona ka bomba kimimba ngaba lalisinga kana brancard wana après quelque temps na yoki ba docteur bato wande kolba wapi mtango toboli eza wapi komanda useni nzoka ba chef d'antenne bayibinga komanda useni mtango toboli eza wapi mwana loba eza te na yoka bango ba pe mana lokwe benda sanga na zuko wasukolo bate mbala moko ale na monika nota la bango kabwe bazwinga bakotisinga sikoyo na première porte wana na P4 couloir moko eza boye 3 chambres ba médecin balalisinga sikoyo na couloir wana le balalisinga na couloir na brancard moko mbulai balalisinga boye bazwi sani moko batinga me batinga mopanzi le batinga wana après quelque temps babi bosano ki po bozungise makila des poches vides dango babi te bakosungisa boyete faut basala pourcentage na groupe na ende bazungise makila nazoka kande baolo après mbala moko na mona kaka batumisato me batumisato na balati pe bilamba minganga mais sika ba hoteli na moni tenga balalisinga na boye me na moni ka bango boye batepa moko ya mibale bakomeli boso na ngabo mbala moko na mona oya zaki na kati atomboli liboko na ngao leka tomboli boye oya zaki wana atoboli balati bilamba minganga bango nyonso leka toboli ka boye na moni abandi ko fina musapi abandi ko kamola la zokamola misapi na moni ka abandi ko tobola misapi nyonso abandi ko tobola ngai partout tobola zokamola ngai liboko zokamola la zokamola bon mba moko na moni nzoto na ngao ekomi munene nyete tondi salo na komi siko munene na komi kilo lolemo nange komi pesera munene mwena lo balisusu ezate na komi kilo mwena sa mouvement susu ezate nazo lingana sala mouvement bo moto kati ezali no lingana sa mouvement na komi neti ba placenga mbala moko le resel boye après quelque temps na moni lolemo komi pesera munene tonde munoko nyonso misu na bande ko mona nazo mona lisuti soki pesa ki fermo bon vert wana na ebité après quelque temps na komi ko yoka siko musika nazoka subo etende bazo tozoka na komisi ko yoka niti mtoloba me musika nazoyoka me musika mtoloba musika na yoka bo bamona yoki makila 2% na 2% moye bazongise makila ezate po aza invité si akufaki wana respiration pamba mais là azoba bongo nazoyoka bo moto kati pe ezali mais physiquement nazoloba te nazokokosa mouvement te après quelque temps na yoki sikoyo bo moto kati to conscience nanga elobi ozokufa sikoyo là bon moto kati le bezo kufa siko na moni loko te na yoki pe loko te après quelque temps na yoki loko mo neti beti na tolo nanga kabwe na pasité neti kitika bo na yoki lokito ya somo bandi ko imbala mato inanga amen 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 alléluia alléluia lokito wana ata lo mbonga zo yemba José Ndita wana lokito te lokito moko ya somo na no yokate mbala moko na bimi na poche mwende to pasolaka nguba na se retrouver na place mususu nazanga moko nazasu na nzoto te nakomi na nzoto mususu nzoto neza na mwasi te mobali te bilamba te mutakala te nzoto nezo ngenga nazaki na zemi ya 8 mois eza na zemi te mwasi te mobali te bilamba te mutakala te nzoto pe te nzoto ngo ya nkembo siko ezo ngenga mesa na misape bwe mitano koto pe mitano ya nzoto na nkembo abandi kotala nde nazotala bono sepela na nzoto ngo le na bandi sepela na nzoto ngo na bandi ko mitala na bwaka miso liboso boye na moni ba ange mibale na mona ki bazana mapapu mibale maboko pe mibale mais nzoto na bango ekokana kina ya ngai te bongo kinzoto moko pembe moko lokola se na mbela pembe boye neti ka glace to lo babo ndenge ezala ka pembe bongo boye zongenga mais bazana mapapu mibale maboko pe mibale boye ngasi ko nzoto wana mwasi te mobali te bilamba te
mbala moko bango mbale baye bayambinga batuninga te mama Elizabeth le bayambinga moko aleki liboso mususu aleki sima nanga boy oleka ke sima bandi kokende to bandi kokende biso nyonso toke tokuti tale bele na bato neti mokili mobimba bato ni sona memba vandi mao bato wana mwasi azate mobali te bilamba te mutakala te nzoto kaneti anga ezongenga kana neti ngana zakina ngobongo me kongenga ndeke sina kinga na bango ya bango kongenga kamwa ndeke mususu nga pe kongenga na tuni bongo bele na bato bavandi mao pwani anjalo be moni bato yo na sena moi bandoki baliaki bango lokola bandoki baliaki bango nde ba se retrouver wa bazozela bandoki baliaki bango tango bako yawa baleka na jugement na bien anjalo biye to bandi soko kende to bandi ko kende to kuti susu tale be na bato mitu na tuni punge be na bato na mitu boye pona nini anjalo be moni bato yo na sena moi bango moko bazaki bandoki mosana bango na sena moi kolia bato na bato niso bango banda kolia banda ko vanda lokola bato toleki kuna bato na mawa lokola pe kola zubo moi na bango akuti misala kindoki kati na bo moi na bango nde bato niso bango baliake bakanga bango sikona nzoto mitu wana bazosela bango jugement nabi ne mitubo bo samba ndeni alobe olia mutu moko ekangami olia batu 10 mitu 10 olia 100 personnes mitu 100 o defa misuni bale kangami nabi sikoyo bo samba ndeni abi pona bango ekomi trop tard moye balimisa masumu ezate balimisa masumu tango moto zana bomoy ozoloba ozoyoka tango ono sengi bolimisa nzambe alimbisio mais soki so kufi ata babondeli pona yo ata baselmes ata bakena o ata batu bakili bile ekomi trop tard ndende komalinga mtu ndolo bani yupo za ozolanda biso na tango posa na nzambe ezali nini yo zala no misala kindoki posa na nzambe za okufa na lolenge ozali te oyoka yupo longwa kati na misala mabe kindoki obwaka nyonso mko yiba telefone makambo nyonso sike ezali kobwaka ata sini wone kotika na elongi na biso wana na nzena kobondela nzambe akosala nini akolimbisa yo po ete oyo toza eza tango na ngolu kola bengi opo na esambiseli te abengi yo longwa kati na mabe osala boyengebe na nzambe po ete kola sepeli na kufa na yo te boye toleki na bibo mitu alobi mitu defa misuni bale okosamba pe na misuni bale defa 10 misuni okosamba pe nango tokuti susu mais ba obaza na sena moy soka yoki azu décision kotika kola limbisi mais kuna ekomi trop tard tokuti suba bébé na tuni maternité anjalobité ba bébé ba maman na bango na sena moy musako longola bazemi na bazemi niso balongola nde ba bébé o se retrouver ngabi ba no fone boy balongola ndeni alobi ata zemi ya mokolo moko epai na nzambe mwana mobimba pende kozolanda biso bazemi boni solongola bana na bavandi libanda na lola bazali kozelo po ete bomo yozana ngo eza yote kolo nango azali eza Yesu Kristo oyebete mokolo moko okoleka na nsambe sele boye pote na koleka na ngo te yozanga bukonzi na nzambe esingeli tango za na sena moyo oluka koyambola po ete kola za na busenga na yo ete okufa na luwa na mabete pona kozanga lola kasi osangola bukonzi na ye na lola tokuti suba bebe na tuni ope ba mama bango balongoli bazemi alobi te ba mama na bango balongoli bazemi te kasi ba mama na bango na sena moyo mosana bango ne kozwa batonga ya dépôt okena naissance désirable zutonga so zutonga inane bana 12 o batio stérile négatif de trompe o nani mayaka o tonga o batio bien lokone o koleka nango ne sambiseli nzoka nde soki moto linko bota te papa na mama babala ni singel san koyebisa nzambe bosolo li papa na mama tango na sima ko solo la boyisi nzambe kolokolo to boyi ko bota te to sengete ope misabiso mbula boy misa to mibale to mitano seronde boko senge pa na nzambe na sima kolo ope sabiso bana mena tango pesa nanu ba obazangi bosolo li boyokani na bomoko bobonde likola koyoka po soki nzambe wana sala kyo matoyi nanga tozoyoka bongo nzambe ayoka te bino mbale sengeli bozana bomoko bondimani wana nzambe akolimbisa boye mais soki pe bino mo bokoki te batie basali na nzambe to basantine na nkolo eza pona yo pe pona nga oke pa basali na nzambe boyebisi yeli kana bino to boyi kobota teta na ba condition boye tozana ngo nde to senkola pe misa biso tan les années bakobondela pona bino bo sengi boso bolimbisi bo zongi na bomoko na nzambe boyebisi nzambe boye basali na nzambe bakobondela bino kola ko pe misa yo mais avant bota esengeli bosonga lisusu epa na nzambe epa basali na nzambe pamba te na remerciement na bino to action de grâce ko remercier nzambe ko to senga ko pe misa biso 5 ans 3 ans 2 ans ope misi biso likama moko te zemite yango to ko remercier nzambe to ko zongisa remerciement na biso epa na nzambe siko to sengi nzambe na yo asani apesa biso bana
na tango na bokozongisa matonde pa na Nzambe ke na bolimbisi bosengi merci pa na Nzambe base na Nzambe babondeli bino bana baye kasi okendeke nanu batunga okolekana esambe sengi mama yangi na te miso no mwa moke likambo batonga wana nangi vraimen obeta sete na yango parce que ebele lelo bazolekisa même na bapublicité na batélévision ke te bamama kolandisa bana escalier eza bien te yango wana mpo boya na naissance désirable mais na ndenge nalandi yo c'est que Nzambe azosepela nango te yango nalingi omeka vraimen kobeta sete place wana opesa comme conseil obakisa na outi koloba vraimen bandeko bazolanda bayeba mpenza koexerce oyo nini oyo Nzambe alingi. Merci Maman Elisabeth namoni tango ndeko molingami yo ozolanda biso okende kozwa tonga yebete tango ozokende kozwa koleka na sambiseli oleka na sambiseli ndeni pona ntokomi yebete bato balongola bazemi bato bakendeke balongoli bazemi osali na okeba peso tonga yebete banganga bazana bana te bazaka na bana te pona nini tango yo sali bongo okoyoka po na bakondome pona lokola to komina kuna te yango bana wana nyoso semas wana uyo longoli zemi soki un mois soki combien de jours pour ata zemi mokolo moko mwana ata combien de mois tango longoli milimba sani ba récupérer semence kaka mais pe mabomoy bango basana ngote bakozwa kaka semence wana na yo mto sala ka kozwa tonga ba nini so zwi tonga na obomi bana wana bango basani avant boma bango ba récupérer kaka tous les ba mois wana ba des années wana nango bakosani mutake pa nganga saini ake kosenga mwana pesa biso mwana pesa biso boye nganga saini azwika semence wana oyo longola ki wana to oyo saki nini bango ba mizweli yango déjà avant allez basani ba vuzwi nyoka basani ba fuli esaini lobi pe muto saini okomi na zemi omona te mutake pa nganga komi na azemi pe aboti mwana na miso moto boye komoni mwana nzoka nde za mwana te po semence wana za Nzambe akozwa ya bomoto akosani akozana semence wana nini ya bomoto mais ye kati na ye azani nyoka mususu muselekete mususu libanga mususu loko songolo bafuli yango kaka na loko na yo longola kizemi na semence wana basani babendi yango lobi aboti yo koleka ne sambiseli koleka okoleka ne sambiseli pote yo na yo mutopesi bato na soloka nini makasi akosani biloko wana. Mama SCOLA na ngina ye baka place wana Nikole ucho le katoki ke mama mo aboti nguma batu batonze bele bake kotala mama na boti nguma na hôpital Songolo siko na ndengo lobi ke bataka na muselekete bataka nini bafuli donc soto landio bien na nguma peza kipe bafula ki na nguma ete bafuli yango wana Nzambe lokola kozonga na esebele me kolope azubi misala ngoni so polele okomona mba mususu boti mwana mususu pa ye nango bapambola omwana wana komi makako akomi loko Songolo misusu bo pote Nzambe alingaka lokumu na ye ekabwana muto mususu te yango esengeli batu kosala keba yo muto ozangi kobota yo muto luka mwana umela na sena makolo na kolo Yesu Kristo zana bana na maternité na lola bana batondi ndokola bina biso na Isaïe 66 verset 9 ya sale botela ko pekisa muta bota mais yuzo kende koluka bana pana banganga yebete lobi ko bota muselekete okobota nyoko mwana na suka bomo inayo eko ya mususa silisili bota nayo misusu pe yo sainen lobi pe okufi ou bien makambo nde na ndenge eko koma esengeli ko sala keba pensa. Merci maman nazola ndona bokebi na ningi otalisa biso mwa mukebi tant ozaki na zemi ya 8 mois na ningi me o me kopesa biso mwa précision na zemi yango ezaki ndenge nini. Nazaki na zemi ya 8 mois boye na zemi nazaki nango zemi penza nazaki nango te ko kisi 8 mois nde ko la zwaki nga na zemi wana 8 mois boye après na kufi nango ko la zwaki nga na kufi na zemi wana me kuna zemi zakite mwasi te mobali te bilamba te mutakala te makambo azemi kuna libanda na kati ya lola to libanda lola nazaki na zemi te nazaki na nzoto te nazaki kana nzoto mso ya nkembo ezaki na zemi te. Vraiment to bande kona biso bozolanda biso tala vraiment témoignage on a vu na sesi ko zali et salo moi-même mabuma malile bimio mais tango moni likambo ekomeli yo bien Nzamba ebiso likambo linga kotosa o Nzamba lobi eno tosa ya bato tala sika mama ayebaki te azwaki déjà message ya avertissement ke kokende na hôpital te bonde les maladie ya molimo mais makanise bungi ye ake o se retrouver na hôpital
tala ndenge ti ememi ti ake ko ma maladie s'aggrave nde bolani na témoigner po nini ayebaki ko bosana o ezaki message ya Nzambe. Alors mingi tolinga kotambola na likuta Nzambe o bozolanda biso bane tumba partout ska bozali tika ete témoignage o ezala dédicace pour na bino o eba vraiment ko kola liso encore davantage na mabondeli. Alors maman to komi vraiment moi muke pona kokota na étape mususu yango na lingi opesa moi conseil pendant 1 minute na o tukoloba. Merci maman Elisabeth. Ndeko molinga miyo motozolanda. Yebete posa na Nzambe ezelite yonanga tokufa na mabete. Posa na Nzambe ezelite yonanga tolongwa kati na mabe kosala boyenge be na Nzambe. Po yo katoli na nkolo oyo ba komisenzela yo pemba mso bondela kate. Mbala mso sotali kama kamona mokile. Yebete kozonga na Yesu Kristo ebeleme. Esengelo luka Nzambe kati na bomo ina yo mobimba. Luka esika baninga bazosangana. O bazobondela Nzambe kati na solo yo pe luka koyoka liloba na Nzambe po te liloba na Nzambe eza savant kati na bomo na moto ete oleka ko yoka kape kolanda ba témoignage kolanda eza na litomba pona tina na bomo na yo po ete Yesu alinko zonga asepe na kufa na ote posa na Nzambe ndeza ete moto na moto alongwa na mabepe ko sala boyenge be na Nzambe. Merci maman SCOLA, maman évangéliste. Nzamba pambola yo et nazo pesa pe souhait nanga nazo souhaiter bonne fête na ba maman nyon surtout parce que toza na mois de la femme, ba maman sobska bozali, ba maman Londres, ya Paris, ya France, ya RDC biskans bozali, bonne fête bo to fêter na bino longo o ezali comme cadeau ya témoignage o na pesi bino. Alors na bosanité mombu na Nzambe PDG na biso pasteur Miko Batik ainsi que maman Liliane Nzambe wana aza toujours na bino po ete musala na Nzambe ekene musika na initiative o mnine bozwaki po ete peuple na Nzambe ebikisama. Vraiment Nzambe apambola bino surtout bozolanda biso.